bandeko ya bolingo tolala ye kaka boye na ntongo tolamuki, ça fait 3 jours passé totala boye baleine abimi na mai ya kokufa aye na mokili. Donc bato ya mboka awa toza direct na mibe basasi baleine ti sikoyo baleine azosila te. Omoni Petro azozwa mafuta na ye, donc baleine yango oyo musuni ya kosakana te, donc tout à fait mpakasa, tout à fait ngombe. Donc nakanisi ba image yango bozomona baleine atikali ka squelette pamba. Donc en tout cas nzamba na ba merveille na ye. Bon. Bomone squelette na ye tikali. Donc azaki à peu près 8 mètres, mais bayebisi biso ke oyo azaneka mwana. Mutu na ye yango oyo. Atikali ke squelette pamba. Ça va, merci à toi. Nakanisi bomoni.